Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, bonjour partout, ça ne pas de l'air, Bozu Bakuya Kolande émission Nabino, avec votre humble serviteur Kande Tolobakadi Dalumumba, autrement dit l'homme à la taille S, toujours des retours Kande Nebsarabino. Ce qui n'a une actualité, j'espère que vous avez bien. Yamboto Fonga Masole, c'est belé tozo sur la Nabino. Nalingi to sala analyse nabino to beta bina vraiment solo nga nabino boyebi ke biso na Congo Winner télévision to zala contraté to zala porter donc biso nde to sala rande musala ndenge elongo bani bao bayebi éthique pe déontologie ya musala oyo bayebi ndenge ni nesenga ka ifo ko sala yango toujours kande na ebsaka bino to beta masolo ya mutona biso boketu première na fali poupa toyebate nini ezoleka entre bango mibale boketo akena cimetière akole laba ba centre akole laba koko banani bayeba ko boma fali poupa tobeta lisolo yango awa vérité nde boyeba nini ezosala boketo bongo po asala makambo azosala to moni pe na ngambo ya fali poupa namona ki Alexi Wage aleki na cimetière ya Gombe to moni pe ba mama na biso ya ba mongo ya bangala pe baleki ba kepe ko réclamer lokola boketo réclamer ki ba kekuto même na tombe ya papa ya Fali. Imagine toi ba bloko to kene to beta mo masolo awa faire gola ba tourner na ya sali na États-Unis na Dallas donc tozo beta pe masolo est-ce que concert à faire gola ngo eza récité toujours tobe tali solo awa moi mukie tokota côté mukie ya ndeko na biso ya mwasi o babotoli mobali sena bosani kombote Karine Mokonzi dans makamweze belé tozo beta sou masolo tomoni Irsil Pechanga déjà yo wana mataki da pe pour ça déjà en France les qui a petit naé bon en fait petite sœur et grand frère naé toujours quand na lobaka ça faut tanga tes ande faut ta monoko faut ta vitesse yambo to fongola actualité na biso pe masolo botika ngana bandana ko pesa mbote po bango nde mutu basala kapo adida Lumumba pe ayiba pe ko solola na bino bondenge tozo sola boye po yo soki babengi ozwa no ka téléphone na yo kangaka opesi mwana mokeo mama elle dort papa elle dort donc toninga su ba jero na te mbote na ngai na yo balobi mama Sarah Kabundi la Cléopâtre balobi mwasa le kingolo na mwindo mwasa le kingolo na musielu tika nzamba bomba yo abakisela mkolo place ozali pourquoi pas balobi Ninelo Kemba grande sœur propre je te salue aussi donc ba gros coucou na yo ba gros bisous na yo là où tu es donc ba bonne guérison kaka balobi nzoto eningana kaka toujours esengaka eningana sans oublier balobi Priska Okemba grande sœur propre pourquoi pas Magali Ningengi depuis France pourquoi pas balobi mon fils que j'aime beaucoup balobi Yves Ningengi général je te salue aussi Tony Ningengi dans wana bana pourquoi pas famille Luna Mobimba je salue aussi Passé Luna grande sœur propre Rider Luna je te salue aussi pourquoi pas Iris Luna je te salue ba gros coucou na yonga na benga kali passa parce que avaza na Kenya donc soki ya bimi aliete ngana reliate soki na bimi aliete ngana. Je salue aussi à mon amour que j'aime beaucoup Ndekaneb Sakabino pourquoi naninga kolongola komba kamo anyate pourquoi je sais pourquoi comment déjà Lorraine Lumumba je te salue mon amour là où tu es gros bisous na yo je t'aime beaucoup donc mutoy ko sala ki adi dans Lumumba akoma oyo akomi lelo yom totela nga misu yeba ke nazalaka déjà marié donc vie qui célibataire ici à Katango. Merci pourquoi pas balobi honorable Jean-Marcel Mbikaï balobi honorable Jean-Marcel Mbikaï balobi ya touronde ngane na yo yebisa bino muto bo voter na changu hein na yo pesa bino numéro ceux qui makambo ngo bandi bo voter bi voter la te mutu musu bo voter ye aye apesi bino mwa ba loso wana yaka na ngwana so azuka ka kimi mais ye moko Jean-Marcel Mbikaï hein Mbikaï yaza wana pona biso bana changu abeteli biso biloko kitoko côté ya ntele wana donc espace mo kitoko ya Mbikaï za wana donc biso tout toko hein toko savourer ngo penda pisina munene ya ba profondeur penda ya makasi toko se plein nango ba bon séjour na yo mama Pépé de Paris donc je te salue aussi babi to zela kako bimaka ka place aux alites
talaka na ba retraite yango sengaka lo sambo toujours. Merci. Tokotana na masona biso to sola nani. Parce que makambo ndenge zoki na Congo musique ya Congo to comprendre ngote ekomi nini. Est-ce que ba musicien ba komi banganga to ba musicien ba komi nini? Tozo bana na makambo ya Fally Ipupa. Seria ningana ki Fally Ipupa asalisi elongwe di akomi ni F soki victime akomi na agence ya nini ya ba passeport akomi na agence ya kopesa ba visa. Bokitisi bo fingi bolobi mais Fally Ipupa zo continuer toujours musala na ya musique ka ndenge zalaka. Ba Congolais tokola taki mutema mabe otina niveau te. Tokokola taki mutema mabeti na niveau te. Ba omati ko biso loko boma biso ba Congolais za nini. Tokokaka ko supporter étoile ya baninga te. Tokokaka ko supporter élévation ya muninga te. Cela veut dire que ceux qui ont na souffrance, ont na pasi, olingi pe kaka muningo o azana ngo wana mwa différence na ngo yepe fa rejoindre yepe fa comme na pauvreté lokola yo. Il peut faire comme la pauvreté lokola yo. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. To ye bagelo roni to sala. Fally Ipupa za musicien. Atikala jamais ko sala na agence o ba pesa ka visa o te na nina na Eric Driver so ki nini bolo bakawana mwana lo bango paye te pour publicité après c'est ngam pe le roté. Bozo comprendre des ala. Maintenant ce ko biso to ye baga ni to sala. Moto bino bozo finga Fally Ipupa. To moto bo luka bo diminuer. Abandi carrière na Ajinine. Pour lelo a comme ma place ya Zali Fally Ipupa. Il faut que tout ce là na musique ya Fally Ipupa a komi kolongo la pauvreté mingi na mabote belé. Oui to yebi ka bangulu bazalaka na bango. Oh bino bo mo devant ce qui sera le bien. Bangulu bazali net million Abraham adangulu. Net Bill Clinton azangulu. Ta musique a Congo ya buzoba. La musique à Congo, franchement, je vous dis, et comme il y a Bouzoba. Ma famille belé bazaki na difficulté. Ma famille belé bazaki na souffrance. Ma famille belé bazaki na passe. Et ça na maman mo ke salinga bien moi na yé aza musicien ya Fally Ipupa. Moi na banda vanda ana kini ba beta 20 ans ba lukai a voyager mais et si maraté combien de mbongo ba bebisi. Mais na nzela ya Fally Ipupa après 20 ans maman moni akutali na mwana na ye. Boyebi o nini maman wana roloba po na Fally Ipupa. Il suffit que maman na loba na Fally Ipupa nzamba pambola yo. Et ça déjà moko ya bénédiction. Ba famille nyonso bana na bango o Fally Ipupa memi bango na poto. O yebi ba prière o ba sala po na Fally Ipupa. Yo bo kietu yo o tika no muziki o kena na kota politique. Donc yo na iba est-ce que tala na forme na yo na mbokechu. Wa ya mbo tala na forme na o zala na ngo. Donc yon a fallu ko bana lelo ti a omonika neto za na bakinya ko ba ko zo pena bana matete ti maluku makolo o tira lo pusa na pembeni ya Fally Ipupa te. Fally asali binoni. Fally asali binoni. Baza bato bazo sala bolamu na kati ya Congo. Pende bolamu wa Fally bazo sala baza bato mo photo betela maboko. Ba Fally ba batu moko foko betela bango maboko soki pena tozana ba cadeau ba batu mo foko mériter ba cadeau wana kolongwa bwende Paris bomona ngo ya facile bomona ngo za facile lelo ye wana petit Fally za na poto le to moni ba te belé ba keke ba poto na banzela ba Fally wana a facilité ba toute tâche malgré to yebi makambo ngo ça la chef de l'état eza makambo bo ya chobo eza que te bisono to yebi kana ba pays Europe wana ba nini crise kala mingi tezo kota sko ba na posa ba meka un peu ko récupérer ba o bango ba perdre yango moni ke ba facilité ba tunyo so tâche ya ko zo visa. Pour jamais de toyeba qui passeport vierge, je crois biso tozara na ngona nous aka na cacher moko ya Brazzaville. Bana tozo ba passeport, okeka maman va pesa visa 5 ans. Non. Ils allaient rater. Mais ce que tant ouverture efungwami, fallait à profiter. Pour ceux qui peuvent fallait à salaki ngote, aleka na ngopena écran te, elinga ke yeba na pété. Elinga ke yeba na pété, mais lelo pe to moni na inos bikuna ba mise bazui ba 4 ans, ba 3 ans. Normal. Toke kuna epa ya nani ya Patrick Beckham. To moni ba mise ba kei bazongi.
yango nde fo ba mise basala yo so bazweli yo 5 ans oke na poto okimi na ye na bibi na sijete na ye liyo nanu boketu pomme ezalaka nini yo mo nanu ozalaka na santa bien te oza na poto mo ozalaka na santa bien te donc yo ndo oza na oluka place okufelela omoni kaka cimetière oyo okendaki okende kolala wana okenda olalela fali te olaleli fali te olaleli nde vi na yo nga en réalité soki na comprendre place yo ozalaki wana okendaki nde kotala place nini bakunda yo boketu na oyebisa bino nasekana na oyebisa bino ce qui est vrai omoni boketu akende kosengela fali pupa liwa te po fali pupa na makambo azosala na oyo bamama bazo nzambe aza likolo na ye parce que bamama basambelaka mpo na ye asali makambo boye na bafamille ya bato oyo jamais etikala kosalama bamemaka na bango kaka bamusicien mais lelo ekomi komema na babiro komema na bato ya membre ya famille no omongo teke eza avantage muta bongo siko foto betele mabongo ndeti babiso déjà ke fona benga fali na passeport na nga eza ya vide eza na cachete donc déjà tozu déjà espace déjà ke auto banda ko ba cacher na biso ya visa donc nazana mbongo na mke na bengi fali na fali parce que bino boyebaka bakopi wana bolobaka te sikoyo boketu na mabundi azalaka nango na fasadi na ye na elongi na azalaka nango alinga penalize batu yo lingo kocha fali nini na mutu na boketu yozo lukaliwa ya fali yo nani na otuna yo boketu ozano eloko côté na musique congolaise ozano eloko côté parce que soki omoni ngana comprendre bino te ba combattre tangu bino bo loba likambo te ba mise ba robeta te oyango zo mona kia congolais za mutema mabe congolais azo combattre kaka muninga na congolais mais pas ba ivoirien ko sala mate atata fali pour bandinga beta yo arena wana ba congolais pe ba kozana kati ba ivoirien pe ba kozana kati ba camerounais ba gabonais bango tout bazana carte y compris même ba français bango moko mais ce que biso ba congolais photo tombola musicien star na biso musicien na biso ça la fierté en mboka na biso mais tozo combattre ye ils en a sens te quand même to tika ba polémique pour là to tika ki mutema mabe futaka te remarquez ba tami tema mabe kamba kufara pour ki mutema mabe leki ki mutema mabeleki boketo sala ni na mboka oyo yo mo na notika na makamba muzika ngo kima o sala nini yao est-ce que boketo tongata na mboka oyo meta bolo bakia bato na biso ba kufa na ba este bato na biso tala moi je vous dis ce qui est vrai tant que bino bo leka politique to ebneni salamaka pona ko yebza bino vérité et là ba bengi guerre yaya basala na ba vanité bato ba kufa na est na balo ba nombre de personnes ba kufa na ba image mona na raté et là ba bengi guerre eza guerre te wana eza bato na bango wana ba wela na ba minéré na bango ba wela na bango ba diamant soki mutaye ba beti mo masasi désordre na bolo ba ke bato ba kufa na est eza na sens te quand même ba inos bi na ba yoka ba masasi ya solo mais ba inos bi ba okene ba est bino bobenga ki rwandais boloba ka congolais te mais inos bi mwana na mukie to loba excusez inos bi leader jeune leader azui ake kotonga me banda kupona ba réfugiés o baza kuna na ba beni na ba nini wana ake ya zo sala ba don azo pesa bato ba fali pour pape ba sala yango ba faire ba beti concert bazu ba mbongo batindi yo boketo tindi nini to yo pe boketu na ba combattant na bosali nini proposalo ba kaka bandeko na bisa este wana ko zanga msana na poto mtesala bino bon ngam na lobiango wana ko zanga msana na poto boza na bino lokwa selo ya koma na nani plombier kuna na poto asa msana na eme asa nsona musique quand même tozala bato quand même tika fali apema na kimia nazapeli susu contre na baye ya fali bande kwa fali bokie susu na cimetière ya papa ya fali ko sala nini pour vous dire que babloko mususu bokie to sala ka lukaka buzz bokie to a vivre na ba buzz na ye bokie to vivre na buzz bino bokie ne bola biso cimetière ya papa na fali
par rapport à nini ye moko na nous fallait que tabeti kara mais bino ba Alexis bozo lukanini fallait ça bino poto déjà tika ki bino pona yebisa bino boy fallait az imbécile te fallait azobate fallait ko bimsaka mbongo na eta sanksi ba Alexis wana amema bango et simba te ye pas zo raisonner makambo wana ngoti ye pas raisonner makambo azana ngo lelo ba Alexis beaucoup a raisonné la lelo pese ba kimi ba finga ekara eza na batu nyonso baza pembe na fali baza pona intérêt ya falite et belé pe baza pona intérêt na bango wayambo tika ba bêtise au sala zala mukolo oza tata mukolo za na mandefu osala eloko te yo moko na ba ozolo charge ya bana yo moko sala eloko te kaka mabundi minene muto oya nango kuna na Belgique oya combattre Fally Ipupa na concert na ye ya yo arena oza nani oke na cimetière ngaso na comprendre ya wayambo bokechu premier omoni cimetière yo kendaki Koko sabiso te oyebi déjà tana oya liwolingo kufa yango kende ko tal espace nini ba kokunda yo okenda luka place à moins cher okenda luka place à moins cher na cimetière ba ye bandenge nini ya kokunda yo okunda Fally yo nani yo nzambe te yo ebi via Fally te yo ebi via Fally te ata mukete yo ebi via Fally place il fallait simbami yo simbami te place yo simbami fallait simbami te lo atosa l'union so comme le la falité bébé tika na manga atosa le kola o tika le koma te le kola ye vous comprenez vous comprenez quand on manga pas moi sinanga donc veut dire que bilo msusu tant to salara to ye barelo to salati boketu oye belo ko salati actualité au sali wana po o lukaliwa ya Fally et simbate boni ko bundisa azape musicien lokola yo malgré yo comme ancien musicien pour ceci là mabundi comme ka minene yo komande mutaba bundi boni ko bokechu po ba otika bino ba congolais ba otika bino ka soki pena bo mibali bo bundela mboka na bino Congo République boya bo kitana Congo boya ko sala makambo o nanu facha salite boya ko sala makambo nanu Fally a salite poto ndima bino ozo luka okota na politique to ngosani podi okota na politique otika musique bobanda ba jo yo na ya sokoko bobanda simbate bandi ko bunsa Fally Ipupa tina moment o biso to lui déjà que le 25 décembre le 25 novembre na yo arena Fally ko beta au prester. Merci, j'espère que boyo kinga ibato bengi nga bolobi ka dida mendenga ni nozotika boketu premier na tabino na otika la bino bo na otika boketu premier téléphone attaquer muta bengi nga pena lo la grande terre nga propre ni nelo kemba c'est na répondre ye po boketu yo kabamba na mutu ezo yaka lo malonga sa na potote ka ko finga ba politicien na ba musicien. Otika ba bêtise na pamba ba mise ba vivre à l'aise ba sala musala ba opposé botika ba tourner ba ya ba mise na biso parce que ba tombola parce que guerre na biso na esilate guerre na musique na esilate po ba Nigérien ba mata ba banga ka Congo biso atotika kaka guerre kaka Fally na faire il faut tous en pena bitumba fait comme la bataille banda ba Denmond banani biso ndefo to zongi sa musique ndenge zalaki ya kala biso to okendo bunda na kuna to bunda bena komba ya cash pena na ba ivoirien na ba camerounais to beta bango po bango ba banga biso décaler ba ba comme ça décaler ba zongo ba crigno se pana biso quand même. Merci on est dans la page première page analyse na biso donc par rapport à Fally Ipupa na boketu premier alinga combattre Fally Ipupa ko Fally Ipupa te PDD na eli susu mo li solo muki na koti ko na bagolwa pourquoi vous tambola na ba distraction na pesi na merci na papa Hervé balobi Jésus de nuance donc merci na yo na moni pena que tournoi zo le ki toko na Dallas pendant les États-Unis donc merci na musalo sali totali concert ayon to benga
Roya 24 ya live donc on a senti que aux appels leader na nenga solo ya ilus merci na yo donc to moni ndengo zo bina en tout cas to leli to gangi na yo ki mawa ya ilus das na yo so aspect babi tournoi ya faire rigolo les ole kaki toko na Dallas concert plein donc on a une mission accomplie. Faire rigoler Sali Moussala Nenga Kendela aux États-Unis. Là, plein nous les faire rigoler Betty. On s'en a tant de yangote. Faire rigoler Niati musique, je vous dis ce qui est vrai. A Betty Penandoule. A Betty Ndoule. Donc, Bagoloa, merci. PDD, na lingi na zonge pa Bagoloa. Na zonge bate Bagoloa. Problème na bino eza nini? Yango to mona ke baloba ke bagoloa mayele bali bagoloa pe bazoba bali bagoloa ze mayele bali bagoloa pe zoba bali photo fali akangisi na JDT pourquoi ils ont créé les bino ba problème question liboso est-ce que JDT a une mission à faire non est-ce que JDT a travaillé à faire en coulisses non et donc et ça la bino bongo bozo binka ko pesa ba actualité yango bo linga bo dominer toujours papa Hervé en réalité photo lobela kaka dynastie mais tant bino bozo kota mangambo ya JDT na fali bozo mona ngote ke bato bazo bunga dynastie na mutu ba ko na bango ko kena actualité mususu te on se le dit to lo banano makamto so la ngala bino na so la bino pembe ponga so la pembe to so la bina pembe. Gilles est artiste. Ayemi na dynastie. Ayemi na dynastie. Projet za faire rigola. Projet za JDT. Nzambo se bimi batu bazo consommer yango. JDT ana problème à faire été. So akeko so la na fali pupa. JDT ava yeba na fali pupa. Il faut tshonga na mutuna bino. JDT ava yeba na fali pupa. Fali pupa ayeba na ya ayeba ni na JDT mbala liboso bakangi photo. Mais faire rigola bavanda na fali bayemba na fali balia na fali ngam na lobi yango na so la pembe na ko sabino da mais kota la siko na ngambu ya JDT kutani ezalaki se totali bien comme son déjà na restaurant peut-être a chance ya kuta na fali te a chance ko kuta na c'est trop dur. Peut-être on va commencer à faire des affaires, mais quand on a ya kosola na fali pour fali ya kalaza sous fali ya lelote toloba to sola pembe pour na minute on a Congo na actualité baka deux personnes bazaka ka fali pour pas na faire yango zo mona ke babindo bazo diembela na succès ya fali JDT azo diembela na succès ya faire rigola do bakaboli pour bango déjà basila pour daba kunda ba na cimetière ya nani boketwa banda kino kwa luka bakunda fali kuna bakunda bango kuna baba bindombe na ba JDT do bango tu bakunda makundama soko yena quartier la thème tasala succès lokola fali azala raté soko yena maison mère mutu azala na succès lokola faire rigola azala raté soko batona mi balé soko ba ya bango mo soko ba peli ba garder car succès wana eza lokola ba Bible yelo ba biso la bénédiction s'arrache. Bénédiction barachaka yango. Siko batona mi balé barache bénédiction na bango akwa bo yango yokela bango mutema passe. Bazo sala quand même fierté na mkati ya mboka na biso. Baba tu moko bo faut to betela bango maboko to sepela na bango quand même. Bino kaka ki mutema mabe. Ki mutema mabe. Siko balongo la place fali azali bazwa yo batsayo wana. Siko bagolo ndenge bo otake JDT par rapport à nini, par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il ont mon amour à salisateur. Oh ya mabe JDT à sali. Akutani na ndeko na ye collègue na ye. Na pire petit na ye. Fali pupa. Bakutani ba sololi mutabanda okanga ba photo mutu mususu. Soki bango pe wanda ko luka actualité et talibineza même ba warrior bazoki wana ba publier yango. Peut-être soit peut faire rigoler pour JDT. Si JDT a commencé la promotion nzembo ne ba yemi na ferité. Siko likambo e komi ka soko komi na kaya fali. Jamais ko poussa na soupe mena faire. So dans la kaya faire, jamais ko poussa na kaya fali. Na ndenge nini bino pe ba leader. Bino pe ba leader.
yango zo mona ke ba Alexis ba Alidor bazo finga wapi bango bana ba ke poto te ba le gasu na TVT mama na biso Kisinjora ya Christine c'est aujourd'hui sous nani qui encore ya Manik yo na ebité il faut ba kango to ba beto ba fimbu yo soko leki o meli bimela na yo o le kaka ba bêtise hein o le kaka ba bêtise na ebisaka yo mani genga na ebisaka yo ne loko zo sala ndengo zo le ko finga ka batu ba bêtise ozo finga ka ba faire banani ozo finga faire te ozo finga ba mission te mais o finga pena mwana na yo. Ne pensez pas que fallait à cause de gloire na akabla yango na prince babia et simbate ndenge bo ça il a fallu pour la promotion luka pi bo ça il a babia fallait un esprit wenge faut boye ba yango jile te tant ba kutana na fallait pour pas aleka quand même na wenge nyonso fallait zo sala c'est du wenge et ça quartier la tête pour ce que ça la quartier la tête papa na Kofi Alingasa azala fier et pas ya fali mais vu que yemo tata na a combattre mwana na pour tata na ndako dato combattre mwana no c'est que zo kabae na bandako kuto mona ke mwasi na mobali bobalani moko za makasi na prière moko olemba mais moko zo fortifier kaka mutu na foyer ba za la kutu bomoko bo bebani mais bo vandi bo raisonner nini otoluka to kota diable ni tolinga to kota pourquoi pas bio tata obebani na mwana la obongisa na mwana yo tala wera yo wana ba faire bloko ba osala eza ba fierté ya wera eza ya kofite pour faire etanga yaka na quartier latin ayaka na système de contrat asali musala zimbo na kei mais na carte na maison mère na maison mère ayaka penda musala na wera son tia komi o faire école le la komi totika polémique ba goloa babi nani JDT as artiste photo na ye na fali ezo soit bino par rapport à nini dynastie ayembaki dynastie de tout ça bino za projet à faire muta ça la faire mabe asa la faire mabe te faire yemora yebeke on a collectionné on s'en fout ils s'en foutent pardon. Donc faut comprendre ni to ngato loba to comprendre ni to ngato sala musique est amula bongote chemin de la gloire pe yangwana eye donc merci na Goga merci na Motona Tembe hérité watanabe en tout cas félicitations na yo donc tozo zela kaka musique yango album ngé bima poto beta to sepela et qu'ils allaient bien ba mission de bazala kaboy tout ça la guerre na loyembo tout ça la guerre na ba bafle tout ça la guerre mais tout côté na ba famille to côté na ba famille to tika famille vanda kimia ba parents ba bota biso bango ba za kimia na makamna na bango biso pe bana to bota bina fila mbanze momoko mukulu na kanisi ke ndenga za kulu na zo kataka batu ye pa ko bota ka bana ayeba ke bana na ba kofuta masumu ya zo sala bina fila yemba yango pourquoi pas biso pe toza na bomoko pourquoi biso toza na bomoko te mama Sara Kabodi toza la quand même na bomoko izala bongo izate ke to potana ka lelo benda biso to benda na rapé na batu mais ko ba biso ko ba dida oso kana monika na zana mbuma mabe na la côté kana tikio donc benga ngape na chombo na yambakati obenga bena na zone numéro na bloqué to kutala apeti so na banda okabela yo na okabelo pe susute na biso vivra bongo merci j'espère que to partager analyse on abino ba na lo nga senga mnoka bo s'abonner déjà tozo mataka malem bo partager bo liker bo commenter donc tant to lo baratoye ba o ba erreur to sala raté na nzela na bino souhaite tengami bobongisi souhaite pe to sema la bo betel biso mo beaucoup moi commentaire ça la bien donc par rapport à Congo Winner télévision ba bito sur la PM avec Adida le Mombalo Malatai est toujours na zalakana pour na ko répondre na ba yano na bino pe pour na ko répondre na ba pensée na bino parce que tout ça la analyse mais toujours ébatté oyinana auto oyinana oyizana sens T izana sens T wa ya mbobo ketu premier yo tant baloba no ki ozala mutu munene kitana Kongo ya kosala musala olinga koya te sko ba fali pupa déjà ba lona
On se le dit tout pendant minute atabo combattre Fally Ipupa. Formule 7 à na terrain. Parce que formule 7 c'est kota na terrain et kota déjà na mitema ya bato et kota na kati ya bato. Dynastie ndenge et ko combattre formule 7. Mais pour formule 7 on se le dit là je vous dis ce qui est vrai. Pour formule 7 longwa na kati ya bato ya passe. Pour Fally Ipupa ba niveau yemba. Je m'excuse na formule 7 c'est pas facile pour na kolongola bafle wana. Kolongola on a bafle. Le lozo kebar au kutaka formule 7 na otanga ezamile wa mission ba beta. Formule 7 dynastie Patrick Beckham nanani Fabregas 4 personnes wana. Wata na oka balasaki moi clip ne mo wanze mo e beta me nan pende koti penda ni teba o beta ane za la kaka. Mama ye kitaka boye bazui wapi mama ye. Ozo comprendre ba o kota penda e kota kana kacha bato. Totika ki mutema mabe. Muninga zui pusana pembe na e atekela o secret ndenge nini azweli. Ndenge nini azweli. Mais yo keto eleki yo makasi ozo combattre kaka mutu. Merci, j'espère que vous avez souka na silisi na ngai. Tika nzamba bomba bino ba kisela bino o ezangi donc yo pe mutamutema mabe tozo yamboka ka ba vrai to ya faux a vrai nga to pe ba faux nga na linga rabino ba nga ya TikTok ba to ya ngai ya Facebook ya WhatsApp donc ba abonné à Congo Winner Télévision de kana bino di dal mumba tanga ayaka na message donc to le ka pamba te nzamba bomba bino place bozali au pas li bako ya kolanda émission te tika nzamba bomba bino na komnanga na souka. Merci na yo pour la fidélité pe na confiance ba le moment Sarah Kabund, la Cléopâtre, Balobi, moi ça les Kingola, la moindre, moi ça les qui, Ngolona Moussiello, merci à toi aussi, Balobi, honorable Jean-Marcel Mbikaï, merci Nayo, honorable Jean-Marcel Mbikaï, donc je te salue, Balobi, Kobangate, Balobi, moment où Yondozo Vanda na Kitouana, donc. Élection oyo batuna so kalana ba kutele ote donc yondo vanda na assemblée wana penda ozo comprendre national pende vandi na maboko na yo donc biso moko toyebi de kana za bino bana changu njil ki mbancheke lukung nini babenga ngoni kingasani Pascal donc bino nyoso kaka donc merci na bino tozala na sima ya papa na biso Jean-Marcel Mbikaï ne na yebsa bino kaka na oyeb sabino numéro tango kota numéro nde oyo voter ngwana tozi la campagne banda po to banda honorable na biso ye wana o aso la rapembe. Merci na yo pe lisusu balobi mon cœur que j'aime beaucoup on a porté awa Lorraine Lomomba. Donc merci à toi mon amour que j'aime beaucoup et donc merci ngala lo baraka na vie soki batindelo muto ya bien faut ko kumisa kanzambe. Les autres monde a payé belé ba kota mabala pe babala ba foyer pe beba nyose beba mais nganzamba tindelanga Angelo donc merci na nzambe ndinga pesanga ye donc tika place azali nzamba bomba et pourquoi pas merci na yo balobi Christian Lutu balobi leader solo pourquoi pas ce na besoin seka na sali lisumba balobi Réal des artistes yemoko américain donc bambote na bino donc bozaka ke belé mwana tanga ba kombo et belé zate ba bon séjour na oli sous balobi mama Pépé de Paris donc to sepela merci na yo Iriselo na ndenge o Holandi analyse au mobimba merci pe na commentaire na yo merci na yo pe lisusu ozuli baku ya kolanda ndi na soka bino to senga bino mbongo te to senga bino pe le roté mais bo s'abonner yango de sala ke to somba ilamba po balobi meilleur obimini bana na ba master balobi meilleur ami na ezaka elamba meilleur ami na ezaka elamba po elamba kande to la tango yango to kendara na yibe na landa biso tina kunda donc merci ngana bino to kota le prochain numéro bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.